La bengi parce que santé vraiment est dérangement, ça fait des années. Mais il y avait un ami après ma mécanicien à Koluka Bino pour nameka ko leka la presse na bino pour me conseiller de sonner. Na tina malade on a obéla. Bon, selon ndenge na tamboli na ba médecin, ba epsi nga tumeur. La tumeur. Donc, na toute première fois na la combat tumeur wana malade wana mais et puis ça nga vraiment passe makasi pour na la tumeur pour na yebi ngo pété. Et donc peut-être c'est là bango de ba yebi ngo ndenge ça la vraiment compliqué makasi. Passe. Bon, na koya pété, na zoka pété parce que naza informaticien, naza peso sur électricien, ya mituka. Côté nazaki na mboka Angola. Dans ma place ya kobima na informatique ezaki te na kende na ngai ko sala électricité mituka. Ba grand car. Kani na kenda kana zonga ka. Konsona kei na zongi na lali na tongo na la mukabuna ke kwisi kilo. Abana to fera na tika ezaka na te awa donc neza na butu bol hali ya msuni nyama mwa lere na buta swaki yo e ko sila nango. Deuxième jour ndenge moko e comme pesa la fièvre. Et mon meli bicap. Et puis c'est moi qui mia OK moi cop ka bongo ti et aussi retrouvé ils ont vu mi sara kwisi. Donc comme si kwisi makasi. Ah bon, tellement peu ba force pèse hakité ba makoki hakité. Bon, sera ba kaino ba ibicap ti comme ko beta ma que noté par terre moyen ko to télémisate. Na comment la journée comme là. Dans ce qui na mele qui est la journée, il y a trois plaquettes il y a ibicap forte. Dans ce que meli bongo wana yoki moi bien. Ka bongo et puis ce que meli bongo donc qui pas moyen. Moi quelque temps et tikio moi quelque temps ils ont sur ka bongo. Donc ce mot et bimi ça ne va pas. Oko bim ça te longité ata mo ya pas boko mo na ngote donc c'est que non c'est ça kolemba. À partir de là tu to l'année moi ba soya ngo kuna tema kuna traitement za la ngo fele. Mais il y a malonga te to côté appareil kuna résultat c'est misera tumeur ka tumeur suka nango bango kuna balba no te ba katanga likolo amba katanga likolo mais puis ça nga passer par rapport à likolo ndenge benga ba kata parce que benga ba kata na partie nini po yango me kanga me presque vraiment na libu fuma boy alors na yebité so benga ba kata ndene et puis na eba te ko expliquer malade ngo po donc na mona nga donc c'est pas bizarre mo boy et le moko donc na yeba ngo pété na satanda ki na ngote o lalo la mwika ba pas malade bimi donc ndé vraiment difficulté na zana ngo yango ala tant to kati koto yo pe boy to yesu so boy ba démarche mais même ka tumeur tellement ba mbongo za kité ba famille on peut to bota minza be ngamu tayebi to côté na ba oya munganga esimbité to zuba kisi esimbité to côté na bokoko simbité ti na yo kene na mai ndombe ndende ko moko aki ko simba ngai simbi ngati ma il partait toboki. Donc depuis toboki ça fait déjà une année et demie en gros. Et puis ça a mai. Donc nena zala ka depuis donc ça fait une année et demie mai bimaka. Donc ça bandage na ko fait. Donc au vanda boy vraiment naza déjà donc exposé. Donc a déjà exposé. Donc c'est un peu ça vraiment. Bon. Message là ngai wa mana na zoka na passe aka na kata mutema parce que ezelo moti na kanaka ki note ko sala melanga boy. Message là ngezaki na ebi ke mutu nyonso na mukila za na ba difficulté
peut-être ngape o difficulté na zo mona o ki na te za munene ya so mutu so paza nango eleki anga na bisikana so bozali o nyonso to o a cause pour fiscal 50 francs pamba ko suma ngai atina malade on a télé parce que na responsable avec responsable père de 2 enfants et là lobby abana na éviter parce que nature ko bota mwana mobali te na botika bala basi na lobby na bango soki nga mo la télémité et ko pesa passe bomi ka sunga ngai ata na musika ata na pembeni ata pena ba onos to ba la posa ko mona ngai na ba oyo ko za la posa ko mona ngai à partir musika peut-être ba transport vraiment bosunga ngai na basala opération likolo oyo soki na telemi na kotikala jamais kozala nkana nyonso oyo ata a contribuer 50 francs na kati ya pasi onga na zoyoka malgré eza mokili vraiment nazozanga te na maloba koloba naza na pasi vraiment naza na pasi nakotanga bakombo na bino te parce que boza ebele eza na misusu oyo balinga te batanga bakombo na bango eza na misusu balinga batanga bakombo na bango mais j'espère bino tout bozomona ngai nazala moyibi te natikala kolesa ndeko na nga to camarade na nga to master na nga to mwana na nga to mwasi na nga eloko ya moyibi te nazala kombata nga mona lukaka na depe yaka soki nazwi te mokolo yango mpe na vandi nasimbaka eloko ya motu te sanke apesanga nzela donc wana eza consigne oyo bapesanga mpe bapala ngai malgré bango nyonso to bakenda na tikala orphelin vraiment na musika to na pene vraiment bosunga ngai nazozanga maloba ya koloba bosunga ngai vraiment naza na pasi nayebi mokolo nazwa pongi te na miso na ngai bosunga ngai nazwa ata na fiske pongi bobotela te evandeli na ngai evandeli nyonso yango oyo donc nana na mouvement mosusu nakosala te evandeli soki evandeli eza boye bongo sikoyo ya kolala eza ndenge nini nalalaka te 24 sur 24 nazala likola passe donc passe sur passe bosunga ngai na mosika to na pembeni donc message na ngai se mpesa bon numéro na ngai ezali 083 60 42 632 soki peut-être na wana pe eleki te naza na numéro ya orange ezali 089 95 04 101 mais les deux sim ezala na téléphone moko les deux sim ezala na téléphone moko soko bengi oyo zwi te seki wana ya mosusu nazala na charge te il faut na charger téléphone ya mosusu mpe nabetaka 2 jours 3 jours mpe na charger téléphone parce que motu mpe otinda mpe nazalaka na ye te mwa difficulté yango wana mwa makambo moke mike yango wana soki bomoni ekenaki naza na charge obengi seki soki eleki seki wana naza mpe na mwa charge nabengi bino parce que santé vraiment edérange nga ça fait des années mais il y avait un ami apesenga makanisi ya koluka bino mpo nameka koleka na presse na bino mpo nameka kosenga lisungi na ntina malade onga na obelela bon selon ndenge natamboli na bamédecin bayebisinga eza tumeur donc natuti première fois nanga leka komba tumeur wana malade wana me epesa nga vraiment pasi makasi mpona koloko ya tumeur mpo nayebi yango mpe te selo bango nde bayebi yango ndenge ezalaka vraiment compliqué makasi pasi bon nakoya mpe te nazoka mpe te parce que naza informaticien naza mpe susu électricien ya mituka kote nazalaki na mboka Angola ma place ya kobima na informatique ezalaki te nakende na ngai kosala électricité mituka bagrand car kani nakendaka nazongaka konsola kei nazongi nalali na ntongo nalamuka bono yaki kwisi kilo
ah bon, toujours à net les anoté donc les ana butu bol hali am sunya mamo les na buta soit kio et aussi là nango deuxième jour ndenge moko et comment peut ça la fièvre et mon meli bicap et puis c'est moi qui mia OK moi cop kabongo ti et aussi retrouvé ils ont vu mais ça racuisse donc comme si c'est ma casse ah bon tellement peu ba force peut hakité ba makoki hakité bon sera ba kaino ba ibicap ti comme ko beta ma que noté par terre moyen ko to télémisate comment la journée comme là dans ce qui n'a mêlé qui est la journée il y a trois plaquettes il y a ibicap forte dans ce que mêlé bongo wana yoki moi bien car bon et puis ce que mêlé bongo donc pas moyen moi quelque temps et tikio moi quelque temps ils ont sur carbon donc ce mot et bimi ça ne va pas au bim ça te longité ata mot ya pas beaucoup mot na ngote donc c'est que non c'est ça kolemba à partir de là tu to l'année moi ba so yango kuna tema kuna traitement za la ngo fele mais ya malonga te to côté appareil kuna résultat c'est misera tumeur ka tumeur suka nango bango kuna ba no te ba katanga likolo amba katanga likolo mais puis ça nga passer par rapport à likolo ndenge benga ba kata parce que benga ba kata yango na partie nini yango me kanga me presque vraiment na libu ma boy alors na yibité so benga ba kata ndene et puis na eba te ko expliquer malade ngo po donc na mona donc tu vas bizarre mo boy et le mot donc na yeba ngo pété na satandaki na ngote o lalo la mwika ba pas maladie bini donc il vraiment difficulté na zango yango ala tant to kati koto pe boy to yesu boy ba démarche mais même ka tumeur tellement ba mbongo za kité ba famille on peut to bota minzambe nga mutayebi to côté na ba oya munganga esimbité to zuba ki c'est simbité to côté na bokoko simbité ti na yo kene na mai ndombe ndende ko moko aki ko simba ngai simbi ngati ma il partait Toboki donc depuis Toboki ça fait déjà une année et demie en gros et puis ça ka mai l'année na zala ka depuis donc ça fait une année et demie mai bimaka donc ça bandage na ko fait donc au vanda boy vraiment naza déjà donc exposé donc a déjà exposé donc c'est un peu ça vraiment bon message na ngai wa mana na zoka na passe aka na kata mutema parce que ezelo moti na kana ka kinote ko sala melanga boy et ça ngezake mais que mutu nyonso na mokili aza na ba difficulté peut-être nga pe o difficulté nazomona oyo kena te eza monene ya so mutu mosuku aza nango eleki yanga mais bisika nyonso bozali oyo nyonso to oyo akosepela na fisika ata na 50 fois ya pamba ya kosunga ngai atina maladi oyo natelema parce que naza responsable à père de 2 enfants. Et là, lobby à bana na éviter parce que nature ko bota mona mobilité na botika bala basi. Na lobby na bango sur nga mo la télémité et ko pesa passe. Bomi ka sunga ngai. Ata na musika, ata na pembeni. Ata pina ba o nosto ba ko zala posa ko mona ngai. Na ba o pe ko zala posa ko mona ngai à partir de musika peut-être ba transport. Vraiment bosunga ngai na basala ngo opération ya likolo oyo soki na telemi na kotikala jamais kozala un grand mutu nyonso oyo ata a contribué 50 fois na kati ya pasi oyo nga nazoyoka malgré eza mokili vraiment nazozanga te na maloba koloba naza na pasi vraiment naza na pasi
nakotanga bakombo na bino te parce que boza ebele. Eza na misusu oyo balinga te batanga bakombo na bango. Eza na misusu balinga batanga bakombo na bango. Mais j'espère bino tout bozomona ngai. Nazala moyibi te. Natikala kolesa ndeko na nga to camarade na nga to master na nga to mwana na nga to mwasi na nga eloko moyibi te. Nazala combattant nga mona lukaka na depe yaka. Soki nazwi te mokolo yango mpe na bandi. Nasimbaka eloko ya motu te sanke apesanga nzela. Donc wana eza consigne oyo bapesanga mpe bapapa ngai maleke bango nyonso to bakenda na tikala orphelin. Vraiment na musika to na pene vraiment bosunga ngai nazozanga maloba koloba bosunga ngai vraiment naza na pasi nayebi mokolo nazwa pongi te na miso na ngai bosunga ngai nazwa ata na fiske pongi bobotela te evandeli na ngai evandeli nyonso yango oyo donc nana na mouvement mosusu nakosala te evandeli soki evandeli eza boyebongo sikoyo ya kolala eza ndenge nini nalalaka te 24 sur 24 nazala likola passe donc passe sur passe bosunga ngai na mosika to na pembeni. Donc message na nga c'est un peu ça. Bon numéro na ngai ezali 083 60 42 632. Soki peut-être na wana pe lekiti naza na numéro ya Orange ezali 089 95 04 101. Mais les deux SIM ezala na téléphone moko. Les deux SIM ezala na téléphone moko. Soko bengi oyo zuite c'est que voilà yamsuso nazala na charge te il faut na charger téléphone. Yamsuso pe na beta 2 jours 3 jours pe na charger téléphone parce que mutu pa otinda pe na zaka na ite. Ma difficulté yango wana mwa mukamoke mke yango wana. Soki bomoni ke na na charge bengi c'est que sur les qui c'est que voilà ça un peu la charge.